ayez les sous votre site internet, les 3W Congo Millennium. Vous qui aimez les actualités, vous qui aimez Kinshasa, vous aimez la RDC, notre beau et cher pays. Vous voulez être au bain, dans le bain, et vivre tout ce qui se passe à Kinshasa en temps réel, et ne pas être en retard. Congo Millennium a mis à votre disposition pas mal des émissions politiques, culturelles, musicales, et pourquoi pas des émissions sportives, avec sa grande équipe Congo Millennium, une église au milieu du village. Merci beaucoup chers internautes, vous qui nous suivez sur le www.congomillennium.com. Nous sommes ravis, comme d'habitude, de vous voir très nombreux branchés dans votre émission qui est une réalité, la seule et l'unique émission qui vous donne toute la réalité de Kinshasa, votre émission socio-culturelle, votre émission éducative. Aujourd'hui, dans votre émission qui est une réalité, tu quittes na terrain, tu quittes na balabala, tu mets quelque chose qui est la population, na ba mama, na bilenge, basi comme bilenge mibali. La question reste seule de savoir à quel âge une fille peut être donnée en mariage. À quel âge un homme peut se marier à une fille? Moi si normalement na Kinshasa, to normalement na Mokili, et c'est la balle na âge nini? Na 15 ans, na 12 ans, na 18 ans, na 20 ans, na 30 ans, na 45 ans, on se pose mille et une questions parce que jusque-là, on ne sait pas à quel âge exact Moses Sengeli Abalaka. Tout le monde déjà à 35 ans, elle est toujours chez elle, chez les parents. Moussou au monde à peine 17 ans, Babali, Moussou na 12 ans, Moussou na 17 ans, on ne sait pas exactement na âge ni Moses Sengeli Abala. Tout que tu le terrain, tout me que soit na population, ba perception bien no selon bango et pour na souka, to eba ndengenini, to ko clôturer les kambango tous les cas. Merci, tous appels bosso na elenge mwasi to zotu na motuna ko luka koyeba aux jeunes filles, aux âge ni. Na 27 ans. Yebsepso yaya, à quel âge exactement mon mwasi akoki kobala? D'après ngai moi ça kobala na 18 à 20 ans chilikolo po na tanku ya bakala donc ya bakoko na biso ndito yoka masolo bano bala bana ba 12 ans babali bango mais biso ce que tout monde dépassé ti 30 aux pas na bino que ça normalité donc moi faut ba 20 ans déjà au kobala. Est-ce que kobala moi si na 20 ans misusu balobaka te eza très tôt parce que non na silisi ko sakana te il paraît bino bo silisa ko sakana te ko sakana bino bo silisa ngo exactement na âge nini? Bon ko sakana ndeti bon ko sakana ndeti na basansi nini po sina nko linga te fona yoka bisengo mokili ya Kinshasa. Non eza ça dépend raisonnement hein pour mutu susu tant ba o ba ndeti ba grande sœur na biso hein ba linga ba sisa non ba bisengo ki ça baye après un temps tant a commis na besoin bala ezo ya lisuste a commis na 30 ans 35 ans 40 ans akapa na bango. Nini yoko yebisa na bilenge basi o bazo kanisa ke po akende libala il faut sakana nano linga siliso sakana simake libala. Bon na yebisa bango ke so libala il faut bala po chance ya mbala moko hein chance ya mbala moko tant toi proposer déjà bala yo honorer yo faut accepter pourtant yo luko sakana nano après temps est dépassé moment wana libala moyen ya lisueza bila Kinshasa pe bozo lingo kene mabala nokite parce que misala boye biangote. Ah bon, mutuna mutu c'est l'éducation andako hein. Pour mutu mususu ayebine pe olamba te, ayebine pe osala te, voilà, a repousser misala ebité, a repousser a kondima ta ke libala po oyo ksa batukuna soni. Yo za sinde ti yo sobe ko zole lokota libala yo okende pe ozonga ndako te. Oh, ngana okende à l'aise. Pour na yebi osukula basani, na yebi ko sa misala ndako, na yebi ko lamba, na yebi otana mbeti, na yebi donde ni na osolula. Merci beaucoup de Kolobia zani prête sokeka lelo akena ye ya kosamba ko tezate parce que ayebi na yetu bukanga lonzo masolo tout donc ya yebanango toujours deux pas toujours koba micro na minoko ba yebazana makanisi to leka moko mbote yaya mbote papa na ngai yo mwasi yebisa biso nanu selon yo âge nini mwana mwasi akoki kobala to kokota libala na Kinshasa nga 15 pena fula kota libala na 15 mwana mwasa kobala neti nga pena 15 fula bana nga misusu balobi 15 wana mwana zana makolo salite asiliso sakana te monsieur zaye 00 donc aza mai yo moni 15 pena sans problème papa na bala ba comment bango so 15 pena normal fa bala sans problème neti nga 15 no bala nga o bomsambe papa à l'aise no bon ça na yebi na ko pour prendre bien parce que on a bien na yebi pour faire la ba mikolo
Na yebi. Il faut atteindre 30 ans, sakana silisi ko sakana simake. Non non sakana. Ce que tu n'as pas tanga, c'est normal biki na zo tanga na vanda 30 minutes na tanga na ngati. Na ko ba na ngapo na sala na ngelo côté. Le suivi baye mute pa bala yo mbala moko kena yo ozila tusi so sakana. Papa na ozela ngati na ko sakana ndako na ngako sakana pour moi je ne kombe mukolo masi ba 40 ans na mabale comme rapaz. Era ngo to profiter tinga na retard. Bole kuta la ngade abala. De retard. Na retard ali bala ko papa nga 4 ans zo kende na mo ta 27 4 ans ko tsasu ba 30 ans. Et ya retard na mona mwasi. Donc déjà msusu. Leki na ngade abala na komba nza leki na ngade abala. Da ngasi ko na ngala mona ngo retard mona oti libabe. Da frère mbay na ngo. Abia bala nga papa no kende no za utu voili wana za takanga luponga papa na kei. Avance okena yo. Avance te soki zemi na ndima avance kasi nga zemi za tama kanga luponga be na kei voili no zela ngoti. Wana ke za na ndaku nanga. Bo ba jeune fille nga pana na ndaku no foko kula tsanga lia. Papa nga wana te nga pampa mama na kei. Alliance ani na so miso comme mukolo mabale ya rapasi ya ngo to profiter zima jona bien azama kasi bokela bino. Ko sera paso ko mukolo mato e gumba maka. Nefsi bino bana kini bana mikirija ko za pasi balo biso ko koli shebino mato egumba maka. Mato yumba mato egumba maka. So comme kala zo comme bale zo yate. Yo so Catherine mo bana ko bosa. Balo bi donc ezande ngwana keba soko koli pe makasi mato egumba maka ménopause rozoyo yo zolinga ke libala te il paraît que ozolingo sakana ti wapi lelo toroye ba pona nini ba momia kini balingi mabala te est-ce que pona ko sakana po ajezana no mukie to pona nini kaka toleka eroye bana yango bazokutana o bazokutana po bango mabala bango ebandi na 11 à 12 ans mwana mwasi akelibala bazokokelo kote charge zozonga na biso ba mama na kokolisa bana na bango biso ba mama tozopema te kobokola bakoko ne tobokoli bana kasi mama nini sala ka kimona mwasa ko age ba 35 ans mazokota kaka libala te azokende kaka libala te azomela nda kozanga koyoka mateyo tozopesa bango biso ba mama mayele sili me leki mukie ya bana ekomi liboso ozote ya me bazoyoka te yango bazopresse neti biso ba mama tozana kapase na vandi pana kolukila bango swati mwana sala classe alinko tanga te ko landa musala neta ke musala akene banzela mususu koyoka te malama kende kotambola ye banzela pa zotambola mwazala kimia ezate boko sutuka mwana siseni mwana boti yango biso ba mama ezotungisa biso antuka na mabota balobi kotambola bilenge basi bazoyoka te pasi nde yango wana ezozonga epai ya baboti tellement jeune fille azokanisa sa komaki et pas sinzoka ezonga pa mama na sima ya grana bana. La question continue et la question c'est seule de savoir à quel âge exactement mwana mwasi akoki kobala ba mama pe bazana ngambo ba kopesa biso et ya no par rapport ya motuna na biso mbote mama mbote question ezali tozoluka koyeba na âge nini réellement mwana mwasi akoki kobala mwana mwasi akoki kobala na âge ya 20 ans mais bilenge basi bazolobaki na 20 ans ezali moi pene makasi parce que silisi nanu ko sakana te soka ke libala posa ko sakana ko luka sakana lisusu na ndaki osala mabe bon eza ça dépend kaka ya mwana mwasi soko ozape mwana mwasi olingo vanda no na libala na 20 wana ndengo bali poko vanda no kimia ovandi pe na libala mais soko za na loyenge kaka ya kosakana pe ozozonga pe kaka sima bandeko basi misusu bazo balaka te komona mwana mwasi comme déjà na ba âge ba 35 à 40 ans azozala ka pana bango azowumela zo balate nini ezosala makambo na bilenge basi babalaka retard na ba 35 à 40 ans bon mususu ezali pasi siko ya mibali yango ndenge tokomi na mboka na biso mususu ozolinga ozwa mobali obala yo moko ovanda mais mobali yango akoya kaka azani aventurier azani embrouillère moyo ovanda na libala ezate okolinga ovanda pana bino pe mobali akoya kaka kosakana no kaka yebi yo nzoto moya bala yo ezate ekolinga ovanda pana bino na ndako yango moni bo profiter bo umela shebino na pesa okini pa mobali asakana tovandi et conseil ni repese na bilenge basi yo bango baloba eke ko bala na 20 ans eza peni makasi po nono silisi ko kende kimbuta te nono silisi ko kende ambiance te bon
nakoloba na bango boye soki yo ozwi libala na age ya 20 ans kende ovanda na libala bilenge wana bazokende na nliri ya kokende na kimbuta wana eza nango vite eza vi okokende okosakana me vi na yo ekokende pe ezozonga nsima mwaye ovanda kimia ekozala te malamu ovanda no na libala ovandi pe na libala ozokola elenge mobali pe azokolisa bote ya mwasi ebongaka esila na ndaka mobali balobi keba bote ya mwasi ebongaka esilela nde na ndako ya libala bino bapembe na bino ezosilaka ashe bino papa atali banoko batali suka nango pe onzuluki tozoyeba te balalisaki yo na javel to na clini malembe toleka toroyebela réellement qu'est-ce que fait que ba jeune fille à Kinshasa babala raté est-ce que po bizeli za mabe est-ce que po balingi show to po ba jondeka ba okokate toleka lande mabe fo yebela ba papa balobi te makambango pe komo komaneti kamara faut ba kote makama parce que bango ne babala ba maman bango ne ba yebi quand est-ce ko ko maman quand est-ce ko ko elenge mwasi okotisi na libala PNP papa sana ya kolobeza limbote papa na ngaboza malamu papa motune za ya koluka koyeba na age nini mwasi singeli akota libala normalement na ndenge penza yango yebani mwasi oyo akokota libala il faut aller déjà 18 ans parce que so aliki 18 ans aza mwasi oyo abandi kokola déjà soki mwasi neti ba journée ba mbula oyo ba période oyo basi bakomi ko bala kaka changa c'est parce que makambo sobe bazokutana nango eza penza kitoko te bazobala to bakota bon bazokota mabala kaka marque wana souffrance makambo ebele tanga kotala esimbite amepesi kaka kei mais na âge penza ya kobala mwasi penza il faut aller déjà 18 ans pour déjà wana akoli akembi déjà pour taba bilenge basi mingi bazolo baki na âge ya 20 ans mona mwasi soka bali eza très tôt pour silisi ko sakana te na ebite ko sakana na manzanza ko liambonga ba joto nini balobi 20 eza pene makasa silisa nanu ko sakana akusilisa ko kota ba bar nyonso ya Kinshasa sima yake libala papa nanga merci na loko no lobi ya elbose na koloba binete mwasi nyonso zo mona na balabala aza penza mwasi te po yeba penza mwasi do ezaleli ya mwasi na balabala azo lakisa to azo refléter ezaleli ya baboti na ye soko moni mwasi na balabala aza pamba changa seke baboti na ye pe basaka changa mais ce qui est vrai mwasi o ya koli na libota o ezaka eza na éducation na âge à 20 ans moi ça ko bala pe so sala ke bana baso mona ko comme na 35 ans mais aumi la gashi bango so ke libala te papa na koloba no eloko moko neti base bazo lakisa mipende na nzela boy eloko nini ko lakisa penda ke no mwasi aza mwasi penda bakoyi ko bala mutu azo ko lakisa penda mipende nyoso na balabala mutu azo lakisa o ya ofele azo lakisa na mobile ya ofele azo lakisa mipende ya ofele bakaleso ya ofele eloko moko ezate mwasi neno kokobala ite kokobala mwasi oyo aza na makanisi na maturité ya kobala mais moi balobi affaire ngwe komoko mobulu balobi mwasi ezande a maturité basangwa Kinshasa il paraît que moi maturité fouti na yebi na ngate soki basa bien batikali kaka na pototo bazaka na Singapour basi lokola ba mama ya millennium ba mama millennium wapisika tozo monaka mama Regine Lutete mwasi na kati ya basi mama Nora mama Jolie Zola balobi bangonde basi ba mériter libala mabe ya ma ministre na kati ya Irlande likambango pe mama bazali ba mama bolobini parce que papa lobi basi bazo balaka mingi te juste parce que bazo refléter bizele na bino ba mama mwasi azo bima libanda jeune fille mutolo libanda makolo libanda c'est que mama na epe atika ka mupende libanda yango mama na mwasalandi bon nanga mama penza pona biso ba mama na ndenge na nga nazomona ke ba jeune fille mingi bazobala te pona nini comportement mso pe ya mama na ndako neti mutu lokola ngai bandanga na botama na yebi ne balataka jipa mukuse te pe nazala mwana ngai pe alataka jipa mukuse te mais aza pe na ndaka libala pe avandi mais eloko pe ezosala ndenge wana pona biso bana ya basi tolingi conseil te tango mama zo pesa conseil yo kuna déjà so komaki kuna mama zo pesa conseil déjà malobe so komaki 10 tozomona bana msusu pona kala ezalaka po obala mwana mwasi fo kuta na famille wana okuta na famille wana mwana naza ndenge ni te mwana zabo yoka na tous les deux familles mwana aza déjà fiancé bazo solo na mobali azo ya pa ba parents bazo solo la ti comme na âge mota ba 18 ans 19 ans au moins ti mwana zokota ndaka libala
aza déjà formé na kati ya maboti ndenge basi balobi kokota libala na ba 18 ba 20 wana eza très tôt eza pene makasi fo asakana nanu ayebela mibali ayebi akolisi ndusa ndi yaki na ndako libala mais na age na ntango alobi ayebela nanu ezomoni ke eza déjà ntango mobali akoya kolinga ye yango ekomaka na ba age moko akoti libala mobali aza déjà dégoûté parce que ba petite ebele mpe na Kinshasa omoni eka mwasi ala tikitoko mais si basala ye autopsie kala azanga michopo azanga bafo azanga bapumo omoni ye kaka tela ndeti lilala katimini mawampanga autopsie si babimisala bango michopo zwa etiaka na ndako yeba babi faute nde ya bino bamama éducation mobulu bon eza bamama eza faute mpe ya biso mosusu bamama mpo éducation ya biso mpe bamama ntango yo ozogangela mwana mso mwana mpe azomona yango mabe nzoka nde bamama atya mwana nzela mais mama mwana azomona ke mama wana alingi ye te mama yo olobelanga mpona ntinga na bima na ngai baninga na nga ya basi bazobima bazotambola yo okangisanga kaka na ndako mpona nini ozobaka mususu eza pe faute ya bamama te mais bana mususu nde baboyi nde éducation ya baparent balingo yoka éducation ya baparent te. Merci beaucoup balobi éducation baboti ezozanga mingi pa basi parce que bana ngoma toyi mangongi génération kimbuta génération sans été génération yebela génération bazanga michopo omoni eka mini jupe mwa nzoto parce que na pharmacie pe bakanga na ba mutu te kati kuna na biso kati mini Polino ba petite à Kinshasa Polino na ndenga niama tozo le tout dernier intervenant comme ça to boucler les mains biso lelo toleka non comme ça to boucler les mains biso poussa na maman mbote papa tout neza koluka koyeba age nini mwana mwasi ko libala bon tango biso tozali kokola age ezalaki déterminé mwa muke mais siko ozomona bana mso pe bazokende libala bana 14 ans ake libala babali to baki kotike na ndako libala po zoki zemi bon ya 14 pe mso bazobala 15 bazobala bapesi ya mariage surtout soko se amoni makamwa mwasi ese koki na amoni ke mwana na ndenge ya nzoto okomona mwana mususu omona mwana mususu azana age ya 15 mais ozomona si akomi une grande fille bon wana ta mususu le mususu wana omona tango amoni ndenge wana amoni mobali na asepeli na ye akondima ne pe abala na ye bilenge basi balobi kokende libala na age ya ba 14 ans ba 20 ans wana eza mukie parce que nana siliso sakana te bango balingi basakana basilisa bongo bakende libala bongo ba mama na biso atanga kala bako bala na age ne bamuso babala na 12 ans 13 ans pesi na bilenge basi oyo bazowumela ndako baboti 35 ans okende ka libala te mais bazosala na la vie na bango parce que tango wana ye azozela 35 ans ou bien 40 ou bien 38 déjà ye azolekisa tango wana oyo ekoki te abanda kobota po abokola bana aza na makasi na nzoto. Merci beaucoup balobi honneur à la femme mais toujours tous na kati ya mois de la femme lokona to bimengo te. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission mais comme d'habitude on ne peut jamais boucler cette émission sans pour autant dire des grands coucou des grands merci à ceux qui nous soutiennent. Wopesika à tout honneur tout seigneur à tout honneur toujours mon ba maman ya millennium maman jolie Dibenzi coup de chapeau pas na yo maman jolie Dibenzi oza moi ba maman big dédicace toujours na ba maman ya millennium o parce que tout momoni maman Régine Lutete vedi balobi maman moko bien ça la bien solo la rapé bien coup de chapeau na maman Nora balobi vice-présidente ya fan club millennium maman millennium la vice-présidente c'est maman Nora présidente na bango maman Régine Lutete simbi masolo na niveau mikili sans oublier maman Jolie Zola maman secrétaire maman simbi bureau simbi masolo kalate balobi Congo Millennium to so kitana mikili Congo Millennium to so juste interview à quelques jours on aura seulement 1 ou 2 semaines to la personne na kata Irlande après Irlande to beta mopandi à Belgique juste pour 2 semaines to so interview moka mike si matoroye bela mbotelo sako na o simbi Congo Millennium ilisusu balo ba vio ba sola bien ba vio ba mesina rozala bien ba telema bien ba lata bien masola moke na correct levier des zingo. Les mannequins de l'Irlande, les vieux des Rikengebeni, les vieux des Zingo. Celui qu'on appelle les monuments allemands. Oui, il a la taille, il a l'élégance, il a une très longue poche. On l'appelle les vieux Lengs Longelo de Bundese. Merci de nous à la caméra, c'était Chimbalanga. Et bien sûr, Lingarabiso, restez toujours branchés. Il semblerait que vous nous aimez, mais pour nous prouver en combien vous nous aimez, c'est simple. Côté la carte de la vidéo, Nabiso.
cliquez j'aime et abonnez-vous à Congo Millennium. Vous aurez droit à toutes nos émissions sans payer un franc, sans payer un rond. Ça c'est gratuit, juste pour vous prouver que réellement nous sommes ensemble avec vous. Toti kanakate, tant que Kinshasa, Namikili, et Zalaka na mbutu mbutu. Pour n'aller tout ce qui wana, tout côté nimbalasima, tous les cas. Ayez les sous votre site internet, les 3W Congo Millennium. Vous qui aimez les actualités, vous qui aimez Kinshasa, vous aimez la RDC, notre beau et cher pays. Vous voulez être au bain, dans le bain, et vivre tout ce qui se passe à Kinshasa en temps réel et ne pas être en retard. Congo Millennium a mis à votre disposition pas mal des émissions politiques, culturelles, musicales et pourquoi pas des émissions sportives avec sa grande équipe Congo Millennium, une église au milieu du village.